servante de Dieu et icône bakunda sister ba bersa pe jeunesse na biso olamuko kabante mona bango onyame krokro oye masia yonde longa na ngaye o masie lombe salela longa na ngaye salela ngangolu na yo nabika bika mwana yo o mona banzembo bakunda sister eza vraiment belé et mutono qui passe le rôle ya pegi azate parce que wana ndeko na ye babotami amoni parce que tant abotami ya pegi abotami sœur Lucie alandi sœur Lucie ya pegi ya abotami donc comme on a âge oyo sœur na biso Lucie kuna sister a Lucie na ya pegi mukolo comme on a sœur pegi ya abotami amema sœur Lucie na ele qui bien kimia on sait que kimia on sait trop dire dans le scénario Nzambe ezaki bongo po mikolo to na scénario Nzambe scénario Nzambe ezaki déjà bongo Naomi Ngolela parce que tant madame Belvi ça la scénario na ça la casting ya ba personnage bako incarner to ko jouer dans quatre film mais ça la déjà film na ebike na casting oyo na tie fait que tout le madame Belvi a voyagé jour tel batbaya oyambe na aéroport or que maman Belvi a sa valeur oyo photo protégée ozomona neti na ba poto wana kuna et na bato mususu pe bazaka famille bota mais comment révolter ozomona famille bota révolter tant bobo ko appeler boloba ke madame Belvi a roya jour boye et bato nyonso tant boya kuna ba mamba bazate ba sécurité ba tonton yam tikolo ba benga ba mamba bazate ozomona ke ako se retrouver place moko boye emsusu bato oya yeba vrai na ye bazate tu content biso to ko annoncer que madame Belvi azo quitter zo comme Belgique ou Airboy heureusement vient na ngai Julien Botala zaki wana vraiment yaya na ngai ya salongo Léopard wana tito kola to sukola la bambula Julien Botala en tout cas ya na ngai bambote na yo asaki vraiment sécurité ya madame Belvi communication oyo ba communicateur ya maman Belvi to ya nango et ya kolongola un peu moi ba anti-valeur na théâtre anti-valeur et ce sont des insensés des idioties parce que belé bazala pembe na madame Belvi ba koka ko gérer bien ko supporter valeur wana ba koka ko ya na valeur ya madame Belvi te na TV ba médiatiser yango tonton yam si yambe te mudir ba na calendrier Nzambe na scénario Nzambe te na scénario Nzambe senga ki ba longwa pembe na madame Belvi po baza ba anti-valeur scénario madame Belvi yebe déjà que barisa ko zala pembe na madame Belvi a ko trahir ye a ko kosa ke aza au milieu du village OK aza vrete miaka zanga ta yo to sola ka bomoni mutu mo bo alinga kote nazo sola na ye quelque part le ba sami ka yo zala na o comme na ba méfiance parce que to va pas tout o comme banga o ba na sola na sami gra bien pour aller plus loin sur na bête la ke ba kati na mais ndeni ni en solo là na moto moko o alinga ngate ozomona parce que madame Belvi a un problème à Batunde bazaka na problème Batunde balinga ko se faire face à la personne de madame Belvi ba comme ça adversaire na bango ce que madame Belvi a una concurrente à la concurrente aya ka salim sana et aye ko valoriser culture na biso o ya zu trophée tu dois bariser le trophée la moi na mboka mais c'est que au baloli le lème cette fois bala tout ça pardon bien casé là tant le trophée solo et ça moi na mboka bon trophée aussi la zoaka et bon trophée bazoka na église likola mbunda ce que trophée wana c'est que wana nyo c'est ça ba trophée parce que quand vous parlez de choses vous se contredire vous-même bino moko yo lobi boye oye o se contredire donc place wana ya on a benga bomba ba idiotie basaka ba insensé basaka na mitu et fonctionnera bien tétant na le babo na finga te nazo finga te nazo qualifier pe na okota recadage poto nguyo zu tomboli téléphone yo po sepelisa ba fan moko songolo pakala ba mona ke barezi azala ka vrai auto zala pe tam souffre te tam suzu na mutema na yo ya ko se lomo bo sepelisa ba tu na sali bo mena mutema na ngale tana zonga
kuna fanta mi na osola siko na conscience nanga nga pe na obundisa belvi boye po anini nazalaki kote na ye na obenga boye mama mais na scénario ya nzambe na ye awa naomona mabanga na mabanga milelo na milelo po bozonga eza te parce que tu as abusé avec la confiance de madame Belfi. Et kozwa lelo courage ya ko traiter ba communicateur abangi atate. Est-ce que vraiment bacha plateau moko vraiment yamsi yambe tadinga lapa mondirba eteka tozu ya prince tozu gérer comme est-ce que vraiment barési a kozwa courage ya ko défendre azana nous na kanga makana barezi ya memela biso abi aza mese les journalistes aleka pe na obena etelo a monene okuna na ville aya bisa biso éthique et déontologie ya mosala o ya salaka o pe atangela ngo nde wana na ya sala da o ya koyebisa eke se koleka ki na etelo malamu te po bazo te ya bino to molakisi lakisa bino yo wana okende koyekola kipede. Ok. Alors que nous avons la kipede. Baretelo molakisi lakisa barezi éthique déontologique ya journalisme ye wana kende ka oyekola kipede. Film oyo tourna otomona pe eyindisa eningisa Zaire na makasa sala filmeni masala émission auto tourner abingai mama bapasha wale écriture babi ya président Caleb azwa mayela na wapi tana ya koluka bapasha ya koma film azana tawana te tana koluka Ernest Tumba eza wapi ya tana pakede tana koluka nani je respire ba je respire ba belle et puis na loba tana kenda kangela momi enemi pe à son âme na scénario nzamba anyongela Belvi motema en tout cas vraiment et lelo pe kotala ndeko na biso moi sisi la kokine ya lisusu te avant makende nanu annonce que loko mo obe loko wana atindaka batu na ye apoto bakoma samige zaka très capital bakomani eloko wana soko za muta maboke mibunela yo moko aloba bongo tena ba sortie médiatique ya etete après 4 jours kambala moko ya etete tango kingo esembwami aleye pa lancer moko message wana donc soko za muta maboke si la zala na bato alobela kai donc so za muta maboke défendre kombo na yo moko alors que bongo parce que ataye moko sila akoleka na TV te koloba ba diro Thérèse ya kana ngona TV à la personne de madame Belfi vraiment ata sila ngo ba bakazaka mabe mais quelque part asepela nango te po ndenge Thérèse azosala kijale le pana elobi na lobi pa ko baluka solo osala ki aloba bongo ye Thérèse abi babenga asikala benga Belvi la patronne te pas vidéo bimi ndenge la brina sali ya jani ndenge basi ya poto basalaka mibali toto yamsa epengle kaka binga pe nazalaka na kawana ozomona be nga pe nazalaki tant que journaliste na boyaki pe kokotimola yango parce que eza vie privée ya tonton yamsi yambe ye moko mutu abimisaki abinga pe na ka ya balabrine basi ya poto basalaka batu bongo nga pe na veka yango tala kutu boyeboye et je sais pas c'est que la dame a compris que nga na fingi ye boye na bandi kofinga nga voire même na saki live moko boye kokota pe na etandoke bato baromona tomoni penza ke balabrine na poto baebele balabrine vraiment baebele nayebi te soki malili ya poto esalaka bango bongo nayebi te en tout cas je sais pas moi mpo na respect ya tonton Yams nakoya te na banda koya na finga ye pe lisusu na etandoike parce que biso toaka bacommunicateur oyo toza pembeni ya madame Belfi torefletaka image moko oyo toyaka te tobanda nayeba mwana banda ofinga ye bona boye nayebi relation ezalaki nango na tonton Yams nakoya te na banda mbama me ye ofinga nga ntango ye ofinga nga mpe na répondre eka na ye tu es en direct madame
andu ko yebisa nga ba français nga pe na kene na français parce que na lekaka pe na etelo na yebisi tu vas pas m'effrayer ou bien m'impressionner parce que si tu es une femme sage, tu dois d'abord commencer à te présenter et de me dire que tu as fait ceci, cela. Maintenant, comme moi-même, je me rends compte que na finga yote, na salela émission, je te connais même pas. Yonde Moutolukinga, et tu as pris mon numéro, tu commences à m'insulter, comme na bonne manière, on peut na moi éducation dans une famille, na koya na TVT na sa ne piken. Mais RAO benganga na tu es enregistré, na pas enregistré. La dame. Yeah, atinda ba. Ouais, atinda Miss Lolo, tu sais quoi? Basinde baye baraté, mutu o bo partage ta mo ndambu ya vie. Pour aller plus loin, oh pe bo botina ye. Oh le ko bando bengo inciter PD tango banda yoka ba sentiment bozaki azaki PD oh ganga ti o comme le niveau pour juger mi ko boti. Et basi misusu obima na mobali ala mais o dénigrer, c'est pas bien. Oh le ko loba e ngala ko linga ya msana te. Mais o lingi ye o aboti si yo pe lisusu mais muto ya moko za numéro 1 ya Yams. Basi misusu o wanga e ngala ko linga ya msana te mais côté misusu tu fais l'amour avec Yams. Tu vois? Et ça que ba mentalité moko boye batumi basi ya poto bayaka po ba comment dirais-je, baya ko potanisa ba comédien awana kisasa o moi msusu lingi mubali mususu aza pe comédien aye pas lingi tonton Yam ça comme ko ignorer tonton Yam c'est pas comédien wana bien pas mubali mususu c'est pas bien vraiment. Moi je parle de toi ma chérie ato finginga e comme manga ne longité c'est très joli parce que donc ato lobi nini ça n'engage que toi personnellement et avec ma conscience nga na salle émission na finga yote yozo leko finga nga o komelanga ba nini ya ba menace osa loi te. Et dans ces pays ici la loi existe pardon. Loi ezali. Kotala la dame. Yeah, atinda ba. Ouais, atinda Miss Lolo, tu sais quoi? Basinde baye baraté, mutu o bo partage ta mo ndambu ya vie. Pour aller plus loin, oh pe bo botina ye. Oh le ko bando bengo inciter PD tango banda yoka ba sentiment bozaki azaki PD oh ganga ti o comme le niveau pour juger mi ko boti. Et basi misusu obima na mobali ala mais o dénigrer, c'est pas bien. Oh le ko loba e ngala ko linga ya msana te. Mais o lingi ye o aboti si yo pe lisusu mais muto ya moko za numéro 1 ya Yams. Basi misusu o wanga e ngala ko linga ya msana te mais côté misusu tu fais l'amour avec Yams. Tu vois? Et ça que ba mentalité moko boye batumi basi ya poto bayaka po ba Et voilà, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air, ça dépend du pays, place tout besoin, mais vraiment, tout au bon rabi, celui qui peut que le rabi, vraiment, liker, mais commenter, partager, vraiment, et ça, la biso va bien, vraiment. On a besoin en direct, il y a moi dans la famille Libota, et bien Kazanga, vraiment, donc, merci, Naïmoko Poutine de l'écriture, en tout cas, bon voyage, maman, Nakati à Bruxelles, là.
donc précisément vraiment la Belgique maman où met la place aux Ali va tout la famille bota biso pe to lingaka bino merci à donc on laisse ngamba Versas et pourquoi pas Odette laisse maman na Leslie merci à toi Mifile Samoté mais papi Uren qui a luta moté Richard merci à toi Nadine qui a luta Joseline qui a luta Karine Izanga Patricia Branco agent César Moko Ada Jolubanza de Turquie Luanda Turquie Paris et Paya Rose Mingazawana merci na la maman chérie moi aussi merci na Mamita Dina et pourquoi pas la grande H maman Sakina et merci na Nicolette Douma et pourquoi pas Yaïli Douma merci à Grâce Mwamba et puis na batutu autour na bangwa vraiment et na plateau nanga je ne suis pas seule na Samigra Amba et quant à moi je dis à Montréal Fongola na sala entrée à invité nangai. Voilà. Samigra, bonsoir. Bonsoir, bien Kazanga, moi na suka famille. Tu vas au Cameroun, vraiment. Un grand merci à vous. Et maintenant, Domingue na tatanza kombato la la to la muka et yo bengolu na e a bomba biso et zate poto l'équipe ba ba kufi na bonzambe makasi. Pe kola la kola muka ya kangolu to l'équipe msusu na rolo ba to l'équipe ba tumsusu na kibonzambe te o msusu to penza mi pesi penza ngaka kanzambe et to zakana ba masumu na biso et nzambe wana a bomba ka biso et a continuer toujours pour renouveler bonté na ye katina biso et kola la kola muka et après na biso lisusu makambo lobi elekaki lelo lali olamki ngana koma même ko banga msusu année sili année msusu ekoto mona année esili fait tout ce qu'on a biso ka parce que au moins tant to koma année comme mona ba surprise moko boye baliwa to perdre ya Jani et c'est na biso lisi kunda sister et en tout cas avec sa voix la famille avec sa voix angélique, mes sincères condoléances à toute la communauté de la musique chrétienne. Musique chrétienne, ils ont deuil, Babungisi, Moko, Opazaki, servante de Dieu, voilà. Et icône, beaucoup de sisters, Baber, Sapé Jeunesse, Nabiso, Olamuko, Kabante, Monabango, Onyame, Onyame, Oye, Masia, Yonde, Longa, Nangaye, O Masi, Lombe. Salela ngana ngaye salela ngangolu na yo nabika bika mwana yo omona banzembe bakunda sister eza vraiment belé et moto na ki pasi le rôle ya pegi azate parce que wana ndeko na ye babotami amoni ye parce que tant abotami ya pegi abotami sœur Lisi alandi sœur Lisi ya pegi ya abotami. Donc comme on a âge oyo sœur na biso Lisi kunda sister a Lisi na ya pegi mukolo comme on a sœur pegi ya botami a mema sœur Lisi ya na eleki na eta mema eti donc baza amona leki na koli e babandi makambo bonzambe et ti lelo leki na ye kotika et ça l'a vraiment passé makasi nzambe vraiment assisté et famille biologique mobimba en eux de cœur babi nzambe kanda pesa comme ça moni mosel n'est pas saleli mingi akende kopema ngalo bango na liwa ya papa lemo l'autre pardon pariti babi abilité voilà abeli vraiment comme tel te mais bien quand totambola na maladie na nzoto so mona ça la même chose et abeli na été akufika parce que biso nanu awa nanu mutu moko te que pas na benga tapam si matondo na pesi ombote bien kazango la mukobite na kendo sala checking nzoto na yeba naza bien to naza mabe naza bien te po azaki na malaria en plus pe dans santé zaki kaka vraiment bien te et molimo na epe manakimia nzambe penza ya mbaye na mboka na ye asalela ki nzambe et nzambe akanisa ye ata na banzembo ande ko yembela biso o ezaki ko édifier biso. Voilà, merci beaucoup et tout le monde ya bato ba otala biso et merci na confiance bo mesana ko pesa biso à la toute la grande communauté de la famille Libota et total la femme na biso discrédit wana et komami na écriture madame Belvi to ko tala master de Jesili to consommer maman za na mboka mindele kuna mama yo be na Belgique yo a séjourner na kitoko to mona ki soirée liputa ndenge
ndenge lekaki et tomoni ba maman à Londres ndenge bayambi la poutine de l'écriture Belvi Conti ezanga ya bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise Mitune Zali ya Biakazanga et ba réponse bi ya Nezali yanga et un grand merci à Yaouli Moucheni 00243 mais c'est Narara Moko le véritable et l'unique code mondial Yaouli Moucheni. Merci beaucoup na papa Alain Manteka de Prix France Bambote Nayo et mon avocat de sur maître Christian Bassansi. Merci beaucoup Biakazanga. Vraiment Samigra Amba film c'est aussi la Mastor. La carte film on a vraiment bato belé bazako déplorer que film katani bien te film ici bien te il fallait zaka pede nada bona boy boke ko sala so ndeni botie na omingolé vraiment tant que yo posa parmi bateau il va soutenir maman Belvi. Voilà. Pour répondre à la fin na oni. Voilà d'abord la question on a où est l'exaraki la poutine de l'écriture Mahamba Bouine la sake a poutine parce que dans le bango toujours na ba film biso to yaka ko commenter et to saka batala parce que avec l'écriture de madame Belvi ezala vraiment inapercité monto na monto akata kobe o kate teni na ye o mona sikoyo neti na film on a biso nyonso tangana yo to zako kanisaki ndenge Mastor ake Brésil en retour to mona et ozala ko koma vraiment ko pede nada et tant ou déjà biso to kanisi bongo madame Belvi déjà na scénario na ye akimi yango te parce que ezaki bongo poso to bien akimi yango c'est qu'akimi on c'est trop dire dans le scénario Nzambe ezaki bongo po mikolo to na scénario Nzambe scénario Nzambe ezaki déjà bongo Naomi Ngolela parce que tant madame Belvi ça la scénario na e ça la casting ya ba personnage bako incarner to ko jouer na kati ya film ça la déjà film na ebike na casting oyo na tie Mastor na tie na Ngolela ba bata pembe bilongi na bango mona et alors on peut yo so batio ba biso ko za mwana sila et simba parce que bon na ba trait mais yo leke na kitoko te Samigra te yo leke na kitoko ba ko tanga na scénario Nzambe kota maman Belvi te ba otala ba parmi Babylone pour maman Belvi tanga otala scénario à cause otala longit atali ndenge atiaki Keni na Geti bamapasa omona ke balani bamapasa naoloba na sasa scénario ke soki mpe na scénario ya Nzambe so batie neti casting na mama Belvi mpe te na casting ya mama Belvi na casting ya mama Belvi wane kozala oni voilà na casting ya mama Belvi te na casting non na pese exemple po boza batre na mamuteke bo amakolo nde moko yo siko leke na kitoko siko na scénario Nzambe voilà te yo siko leke nde na kitoko ne logo leki na Miss Lolo oleki na sila na donc non ba ndenge bataille na ndenge ya taille wana ndenge longo bien quoi vrai chéri moi si kitoko surtout so longo lipe linette bimisa ko dirait antillaise morbo longo la pa ba to be ba tala siko miso bon au goût voilà et bon moi te la tanoka miso la tanoka linette vraiment je disais que madame Belvi yemo kolo scénario et na scénario Nzambe atiaki ye mayele wana ke scénario na yo ezala boye bato nyonso baloba babaye bato nyonso baloba ndenge nyonso baloba en tout cas bapesaka madame Belvi confiance ndenge bamesana kopesa et film oyo esengaki ezala bongo parce que ezalaki déjà scénario po même susu baloba oseke nada akataki film yango basali yango bon po misusu tomonaka même susu oza alterne na film moko boye songolo pakala batie wana so esali ke esimbi te na président nolongwe baotya okufa nde tomonaka la plupart ya bafilme babo batie opate akende voyage akufi nde sikoyo yango ya misusu bato baomona yango epa nada ke ere ake Brésil misusu azalaki occasion ya kozonga lisusu na bela te mpona kojouer or que c'est faux ezalaki déjà casting ya maman Belvi esengaki ezala bongo donc filme na biso Mastor eleki tellement kitoko na suka nango et conseil pe na bafemme mariée maman Aziza tomoni sort na ye a se retrouver na prison parce que asimbaki téléphone à mobali et en plus ake ko plus loin ko publier et le bata d'accord so ko pesa chroniqueur mo boya zoba te ya bazoba to ba fianté
pomper tige okoki ofungola pata compte moko te bafaux compte otomona bafingaka bato ofite faux compte na yo wana oke kopublie yango na page officielle na yo. En tout cas Maman Ziza ezaki vraiment malonga te. Félicitations en tout cas du yo wana Maman Ziza, coach d'Acosta 1050, président Gesho, Maman Kalunga de comment on Papa Turbo aussi, ensuite Maman Léa, ya Serge Papa Serge kutu wana kuterata dio lisusu na page ya Maman Kalunga omona ke Maman Étoile, Maman Oni biasi Daily aussi. En tout cas Daily a joué vraiment bien. Badimsu balobara joueur mo bakimia le roi peshanga Mobutu babia kimia zaka mo malam sonda komi mo mabe na biso balobi bompwani te azaka bongo te moi mabe du genre qui va monner moi jouer pe moi rôle boye sens que moi mabe ba monner pe a jouer moi rôle boye kili po ba tout monnaie a jouer kana ba rôle mo ya douce ya kimia ba monnaie te na kin makamba azaka camarade ya nani tia ya nani ya Davina apo voilà. Voilà pour te dire que avec l'écriture de Madame Belleville et Rataraté et bah bon séjour na Sika Zwami to moni vraiment dans soirée li putana bandoko zela vraiment ça qui invité spécial oyaye ake voyage moko eza professionnel parce que ake pour na musala na ya théâtre et les gens qui disent que quoi communicateur ba tonton yam siambe ba die mundir ba et les autres et nous aussi que nous sommes ba lobake communication les bien parce que bah tu fais qui ba ya oyamba fait que to lobake Madame Belleville a voyagé jour tel ba ya oyamba na aéroport or que Maman Belleville a sa valeur oyo photo protégée ozomona neti na ba poto wana kuna et na bato mususu pe bazaka famille bota me ba comment révolter ozomona famille bota révolter tant bo ko appeler bo lobaki Madame Belleville a roya jour boye et bato nyonso tant boya kuna ba mamba bazate ba sécurité ba tonton yam sikolo ba benga ba mamba bazate ozomona ke ako se retrouver place moko boye emsusu bato oya yeba vrai na e bazate siko tant biso to ko annoncer que Madame Belleville azo kita zo comme Belgique ou Airboy. Heureusement vient na ngai Julien Botalatala zaki wana vraiment yaya na ngai ya salongo Léopard wana tito kola to sukola la bambula Julien Botalatala en tout cas ya na ngai bambote na yo asaki vraiment sécurité ya Madame Belleville communication oyo ba communicateur ya Maman Belleville to ya nango et ya kolongola un peu moi ba anti-valeur na théâtre voilà comment sominga amba tango vanda ko moni bato moko boy ba vandi basali moi liboke na bango moko boy baza koloba mabe contre ba tonton ya famille libota et puis comment na ba valeur ba tonton ya famille libota baza nango de l'autre côté bato wana bazaki siko moni bato moko boy ba vandi baza ko insulter ba tonton na bino et ça rabino voilà parce que bara na valeur te bara anti valeur et ce sont des insensés des idioties parce que belé bazala pembe na Madame Belleville ba koka ko gérer bien ko supporter valeur wana ba koka ko ya na valeur ya Madame Belleville na TV ba médiatiser yango tonton yam si yambe te mudir ba bango baza na calendrier nzambe na scénario ya Nzambe te na scénario ya Nzambe senga ki balongwa pembe na Madame Belleville po baza ba anti-valeur scénario ya Madame Belleville yebe déjà ke barisa ko zala pembe na Madame Belleville a ko trahir ye a ko kosa ke aza au milieu du village OK aza vrai te bien ka zanga ta yo to sola ka bomoni mutu mo bo alinga kote nazo sola na ye quelque part le ba ah sami ka yo zala na o comme na ba méfiance parce que to va pas tout o comme banga o ba na sola na sami gra bien pour aller plus loin sur na bête la ke ba kati na mais ndeni ni en solo là na moto moko o alinga ngate ozomona parce que Madame Belleville a un problème à Batouté. Batouté a un problème. Batouté a se faire face à la personne de Madame Belleville. Pas comme ça, adversaire na bango. Parce que Madame Belleville a la concurrente. À la concurrente, à la Kassel Msana et à y valoriser culture na biso o yazu trophée.
neti mutu lokola baresi oyo loba trophée eza mwana mboka mais seke obaloli lolemo cette fois bala tukusango te pardon biankazela ntango olobi trophée ya solo eza mwana mboka bon trophée osila azwaka et bon trophée bazwaka na église likolo mbunda ko trophée wana seke wana nyonso eza ba trophée te parce que quand vous parlez de choses vous besoin se contredire vous-même bino moko oyo lobi boye oyo o se contredire donc place wana ya on a benga bon ba idiotie basaka ba insensé basaka na mitu et fonctionnera bien te on le babo na finga te nazo finga te nazo qualifier pe na okota recadage poto nguyo ozu tomboli téléphone yo po sepelisa ba fan moko songolo pakala ba mona ke barezi azala ka vrai o zala pe tam souffre te tam suzu na mutema na yo ya ko se lomo bo sepelisa ba tu na sali bo mena mutema na ngale tana zonga ndako na fanta ni na so la skona conscience nga nga pe na obundisa bevi boye po anini nazalaki kote na ye na obenga boye mama me na scénario ya nzambe na ye awa naomona mabanga na mabanga milelo na milelo po bozonga eza te parce que tu as abusé avec la confiance de madame Belfi et kozwa lelo courage ya kotraiter bacommunicateur abangi atate est-ce que vraiment batia plateau moko vraiment yamsi yambe tadinga lapa mondirba eteka tozu ya prince tozu gérer comme est-ce que vraiment barezi akozwa courage ya ko défendre Azana nous mais c'est les journalistes là c'est déjà faux parce que Mouturo est un journaliste oh les cas na bande de l'école les cas qui na ifasi ndongo milo belawana moi je pense bien qu'il faut lui bananu éthique et d'ontologie ya mosala na yo parce que yo tangeli yango OK nango ti na ba été lokuna ya minene il faut y la biso sko yebisa biso éthique et d'ontologie et la kisike soki na olobela moto fo na yana fingele moto mosusu wana na éthique d'ontologie oyo barezi atangela oyeli biso est-ce que pona kumisa produit na ngai il faut na yana finga produit na finga moto mosusu po produit na nga talama etekama voilà etekama be atalama ozomona parce que ngana kanga makana barezi ya memela biso abia za mese les journalistes aleka pe na obena etelo a monene okuna na ville aya bisa biso éthique et d'ontologie ya mosala o ya salaka o pe atangela ngo nde wana na ya sala na o ya ko yebisa eke se koleka ki na etelo malamu te po bazo te ya bino to molakisi lakisa bino yo wana okende koyekola kipede OK. Alors que ndao yeko la kipede. Baretelo molakisi lakisa barezi éthique et d'ontologie il y a du journalisme ye wana kende ka yeko la kipede. Yeko la ko akima na classe parce que ayebi éthique et d'ontologie qui am sala sala te. Donc c'est ça ba communicateur obi que tangu quelque part ça qui est passé à mon encore boye yam si yamba banda ko taler à défendre Belfi atala boye confiance on a madame Belfi a perdre pesa et a pesi yam si yambe yazaki le premier comme la dernière pour ça rappeler a remis monta suka vraiment siko ozana keto tendenga za la yete sala wana a force ka ba conseiller za baninga na journaliste mo boye OK journaliste ana benga ke yana ngai ya nani komone bandaka na siki na ni ya nani ya Ekumani ye mtakosa ya Ekumani moi c'est Ekumani pe a son âme Ekumani mutacha ba résine erreur ayo défendre endeni e ngala rapembeni na sila yaka na oboy siko yo moko au perdre au komi oluka ozala au milieu du village or que au milieu du village oza vrai te parce que ngai na yebi ke mutu ana linganga te na tabe mutu moko lobela nga aza pembeni na mutu ana nga mona mibenda na bien kansanga parce que mokili ekomi mabe et à l'heure oyo mokili ekomi mbilinga mutu na mutu obanga parce que vie ezaka moko si on a biso lisi ake ya kufi a servir nzambe jeunesse na ye mobimba ona koloba ta mosusu nga na osala masumu moko koleka ye mais nzambe abengi ye elakisi te ke nga nde naza boye naleki ye na bonzambe na obandela ngo nalobaki ona annonce te
tomilengele njambi toyebi elaka te toyebi ngonga te normalement nyonso oyo eza scénario ya nzambe voilà et ça migra na kata na scénario ka ya nzambe toki ya teta lobi mama komaka trop komi monotonie akomaka trop mais ba film yango pe c'est comme si on dirait donc na scénario ya nzambe ekomamaka Thérèse Ozambongo epa mama ex-première dame maman honoraire na biso aomema ye ba Dubai akene Lubumbashi wana na scénario ya nzambe après asukisa ngo na bapasha après na scénario ya nzambe lobi ke aokola motema mabe envers Belvi Conti na scénario ya nzambe parce que ye tomone lo monte akomela biso avant film obe critiquer film moninga eza monotonie yela biso ba preuve ya film oyo tourna oyo tomona pe eyindisa eningisa Zaïre na makasa sala film ni film asalaka émission oyo tourna abingai mama bapasha wale critique bato ya président Caleb azwama ye lana wapi tana ya koluka bapasha ya koma filme tana kioluka Ernest Tumba eza wapi tana pakende tana kioluka nani o Jerry Spire ba Jerry Spire ba bele wapi na oloba tana kenda kangela momi enemi pe à son âme na scénario nzamba anyongela Belvi motema en tout cas vraiment et lelo pe kotala ndeko na biso moi Cécile akokina ye lisusu te alandi mama kende nanu annonce que loko mo obe loko wana atindaka bato na ye apoto bakoma samigre ezaka très capital hein bakomani eloko wana soko za muta maboke mibundela yo moko aloba bongo on a ba sortie médiatique ya été après 4 jours kambala moko ya été tango kingo esembwami aleye pa lancer moko message wana donc soko za muta maboke si la zala ya na bato balobela kai donc soko za muta maboke défendre kombo na yo moko alors que bongo parce que ataye moko sila akoleka na TV te koloba ba diro Thérèse yaka nango na TV à la personne de madame Belvi vraiment ata sila ngo ba bakazaka mabe mais quelque part asepela nango te po ndenge Thérèse azosala kijale le pana elobi na lobi pa ko baluka solo osala ki aloba bongo ye Thérèse abi babenga asikala benga Belvi la patronne te pas vidéo bimi c'est pas mamu teke pa tala abi lobi aosalanga mpe boye aowanga na nga mokutu mamu teke aloba mwana moke na lotete na ye abi oyo ekomi mabe mutu koma kooleka na TV avec la méchanceté oyo ewuta mpenza na motema kotala elongi ya Thérèse na motema nde na maloba obimisa eyelakisaki aza vraiment na rage po Belvi abomela ye mutu te awolela na ye mobali te vraiment siko ntango siara pa atala lobi lobi mpe ya kosala nga boye donc ce que bango baza baligne moko na bayagabi bien sûr que oui baza baligne moko bata mitema mabe tan nasaki analyse ya biakazanga na bitan oyo bakita bamata bango mpe basaka bata na bango normalement natali filme ya Zena na Gabriel na koma te kuna bi tala place ya Gabi azwaka komba Gabriel musika erana Belvi kuta azalaki te musika uti musika mais lelo ye na yo obafue na ki ekoni nyonso ba respect ba bapeza ko moyo loba soko ye okanginga otombo likola gauche na droite tina rouge ane za akati o sepesa public wana bana no ana mwasi bana belle famille wana bakoko et puis mon pasteur mabima tala siko wange komi ke batutoloba ni orate vie toni ko motema mabe parce que mi komisa ki oza mbongo bimisa mbongo na banki yaka sala film c'est ça parce que tu le banga la mbongo na nga osala ka pe click no ba mi bangelo ba mi bangyo bakenda bakima ko mazomona ba mi bangé ba yaka na vivacité ba mi bangé ba koma bakenda wa bakenda parce que ta mona ça migra au moni lelo
Belleville a son invitation, il y a aucun de Belgique parce que il y a des valeurs. Il y a des valeurs de Belleville. Aux hommes qui ma maman wana ba se pour monnaie ba non non non. Soirée na biso école ka inaperçu boité. Il faut mutu moko boy aya pour mutu ana combo parce que moi je dis souvent que exactement ya madame Belleville. Exactement moto nyonso koloba ke prophétie madame Belleville a un esprit de mort. Yo dem to balbani okufa. Okufa parce que madame Belleville a okufa te. Parce que tant que madame Belleville biso to ya to loba ba famille na biso to lia bana biso to boko la bango nzambe wana otala motema mama bi mutu aboye na koko éliminer te mutu aboye na koko boma ya inventer Samigra yo ti lokola mama Saki na wana ayebi biso te la grande dame mama Saki Mami t'a dit na wana ayebi biso na canal la Belleville bala mama wana ba mama Brigitte Kouf ba mama na nga miso balinga kuna tanga bakombola bango te bayebi biso la canal lelo pe boye tokozwa pe mabala travers madame Belleville ozomona nzambe atie canal moko boye mpo biso toya todefendre ye mpe tozala mpe bato tozwaka mpe makambo na nsima mama Belleville aza produit oyo tolata ye todiembela ye mpo na biso mpe tosurvivre à travers Dieu eza nzambe parce que nzambe alingaka kokabola gloire na ye na moto te voilà ozomona e lelo Samigra tozomona baappel moko ezokota na telefone na yo ozozwa baappel ya menace que au sein de l'émission mon roboyer na combat mutubo mais en soi bonga depuis to bona majorité ko to sera ba émission mingi na yo so ba lobaki ata émission ngo to sera ki on ta biso mi balé peut-être to na Pamela Matondo ça alors ça se comprend mais na ba émission na biso toujours to sala ka to kenda na ba dio na biso na ba marque na biso et comment na lelo pona ko tanga n'habité surtout autant à combo na ye to mais pas autant à combo na ye to moto pesi makambo parce qu'ils ont mérité taza makambo te voilà ozomona voilà to pesi makambo te parce qu'ils ont mérité te donc azo benga yo voilà moi en fait na saka bémission na kizaka na indexa personne na fingaka mutu te na yaka na défendre produit nanga oyo ezali madame Belleville je sais pas émission moko tosaka na yambe je pense bien ezalaki kaka makambo balabrine ndenge mpe ndenge labrine asali ya jani ndenge basi ya poto basalaka mibali e toto yamse epengle kaka bi nga mpe nazalaka na kawana ozomona be nga mpe nazalaki tant que journaliste na boyaki mpe kokotimola yango parce que eza vie privée ya tonton Yamsi Yambe e ye moko moto abimisaki abi nga mpe na ka ya balabrine basi ye ya poto basalaka bato bongo nga mpe na veka yango tala kutu boyeboye et je sais pas c'est que la dame a compris que nga na fingi ye boye na bandi kofinga nga voire même na saki live moko boye ekokota mpe na etandoke bato baromona e tomoni mpenza ke balabrine na poto baebele balabrine vraiment baebele nayebi te soki malili ya poto esalaka bango bongo nayebi te en tout cas je sais pas moi mpo na respect ya tonton Yams nakoya te na banda koya na finga ye mpe lisusu na etandoike parce que biso toaka bacommunicateur oyo toza pembeni ya madame Belleville torefletaka image moko oyo toyaka te tobanda nayeba mwana banda ofinga ye bona boye nayebi relation ezalaki nango na tonton Yams nakoya te na banda mbamama ye ofinga nga ntango ye ofinga nga mpe na orépondre eka na ye tu es en direct madame andi koyebisanga ba français nga mpe nakende na français parce que nalekaka mpe na etelo nayebisi tu vas pas m'effrayer ou bien m'impressionner parce que si tu es une femme sage tu dois d'abord commencer à te présenter et de me dire que tu as fait ceci, cela. Maintenant, comme moi-même, je me rends compte que na finga yote, na salela émission, je te connais même pas. Yonde Moutolukinga et tu as pris mon numéro, tu commences à m'insulter, comme finga na bonne manière, na mon éducation, na famille, na koya na TVT, na sa ne piken. Mais tu es enregistré, na pas enregistré. La dame. Yeah, Atinda Miss Lolo, tu sais quoi?
basi nde bayebaka te mutu oyo bopartage ata mwa ndambu ya vie pour aller plus loin oyo mpe boboti na ye oleko banda obenga oyo incité pede ntango banda oyoka basentiment bozalaki azalaki pede te oganga ti okomi na niveau mpo ozuizemi mpo oboti eya basi misusu obima na mobali ala me odénigre c'est pas bien oleka oloba nga na kolinga ya msana te mais olingi ye abotisi yo mpe lisusu moto yo moko azala numéro 1 ya yams pesi mosusu owangana nga na kolinga ya msana te mais côté mosusu tu fais l'amour avec yams tu vois eza ke bamentalité moko boye bato mibasi ya poto bayaka po comment dirais-je baya kopotanisa bacomédien awa na kisasa o moi mosusu alingi mobali mosusu aza mpe comédien ayeba alingi tonton yams akomi koignore tonton yams c'est pas comédien wana bie pas mobali mosusu c'est pas bien moi je parle to ma chérie ato fingi nga ekomamanga na elongi te parce que donc ato lobi nini ça n'engage que toi personnellement avec ma conscience nga na sala émission na finga yo te yozo leko ofinga nga okomela nga nini ya ba ménance oza loi te et dans ces pays ici la loi existe pardon loi ezali tu vas pas me manigancer ou faire des chantages avec mon nom parce que na sali eloroté donc intimidation ero na mboka fachi beto tisekedi ya na potonga mwana kisasa arrête ma chérie. Allez, arrête avec tes petites intimidations, tes petits trafics là. Oh, zolinga, oh, sala, oh, frayé, oh, bang sabatou. Non. Mobali ba dénigra kete, mobali aza mobali, tel que mobali a maté là au finga et PDT. Donc na bonne bimsa ben sanité parce que toza na netando ke na banzo kanda déjà banzo matanga. Donc voilà, avec le respect à tonton Yams Yambe, le na kopi ko yate na déborder. Parce que non tala tonton Yams azarana bien tonton Yams salinge lote mais mutu mokonde a luka aya sala sonde nini et toza soudé tozara toujours une famille bota et to se respectaka. To yebi ke héros on peut blaguer toko seka to loba na biso parce que toza ba jeune toza la tout chaque jour to mona naka et même sous ça de fois na ba famille na biso to mona na chaque jour te mais na ba ndeko na biso awa to mona na chaque jour so mona donc merci beaucoup merci beaucoup na ba meloman tout o ba linga biso voilà et surtout na chaîne mwana suka abo matsa vakumu famille bota mwana suka voilà parce qu'il y a plein de vidéos où elongwe na chaîne donc ba vidéo belé vraiment na outi na presque 300 combien de vidéos voilà mais là on a 206 vidéos donc grâce à vous et puis beaucoup matisanga et ça minga amba to comme presque na suka émission na biso merci beaucoup retenir nini et puis quelques dédicaces voilà merci batu ba retenir ka Ramadan Belle-Fille azana mboka ya poto kuna na mboka ya mindele et ya kozongela biso akendaki spectacle et ya kozonga batu ba consommer film na biso discrédit donc film ekoti déjà discrédit donc ekoti déjà premier épisode de Kotagi avec l'écriture de Madame Belle-Vie Barozala décité et mon numéro c'est 00243 le véritable et l'unique code mondial ya Moucheni 00243 89 14 98 266 c'est soko benga et ba conseil na bino so finginga nga pe na finga kaka parce que munoko na nge bomba une place monter na obena ngo en tout cas lo sako na ba famille bota mobimba ba fan na ngano so ba ko makasamika je t'aime samika na bala nga pe na linga bino en tout cas na ko gérer bino te mais je vous aime énormément merci beaucoup bien kazanga lelo ya mbinge zaka souvent ngam na yambaro na sentir que boulot et kola et famille bota mobimba toute une communauté je vous salue je vous aime et barolanda ngai mingi pe na top max nazali to soutenir pe moi na suka famille bota merci beaucoup na ya chez Yams changer au combo chez Yambe officiel voilà s'abonner merci beaucoup à mon vieux propre Tito da Costa et mon vieux propre Jean-Paul Katinga motema ya maman Nancy et pourquoi pas Yaya de moi ya Blaise
Bazamba, hein? Yables Bazamba depuis Londres. Yangoana, vraiment. Et pourquoi pas la Bibi Chimousouamba, la fille qui dérange. En tout cas, merci. Merci beaucoup à Nanen Dimi, la brésilienne. Doris Mouamani qui sont la patronne. Merci beaucoup à Rosimboui, International Kabobo. Merci aussi à Patiti Tengue. Merci à Chikosana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Et pourquoi pas Chikosana. Merci à Chako. Merci à Diana Banaka Yamotema Rodrigue Bangala. Jenny Le Aquarium qui est à Congo 6 fois belle. Merci à Grace Mwamba. Et pourquoi pas Naïmoko Dadjou Babi.